Et voilà Badeko Balandi 6e saison yango ye bandi. Et toujours na bandi mbola boyebi bondima wabino sans défaut sans tâche ni correction zéro faute. Didier parfait yeyo. Awa bandeko lisolo malamu ete ya yo. Maloba nini obimisaka ebele la bato. Sima ya kanda, sima ya koyina. Ela kelima be bandaka nde na maloba. Elandaka bato, sima nango eboti ba conséquences. Ndeko na pekisi obimisaka malamu, kobimisaka mabete. Malamu yango ekobongisa pe bomoi na yo. Ekobongisa pe bomoi ya bato zolobela bolamu. Bila kelima be bandeko elelisi bato mingi na filme na biso. Uzo alela, Obiora alela, Uju alela. Bana misatu ya tata na biso ekweme. Lelo bango nyonso, soit bazolela mabota, bazolela bafere esili, misusu bazolela bana bazokufa. Lelo Obiora akomiti na mboka kolela kuna. Tango aye avandi pasi papa na yabimi. Atali, oh quel malheur. Obiora. Bon, jusque là dans zone de makakake, esengeli tokende na umungene. Na zone de makakake, solution moko ezali. Pour problème aussi là. Uwengena loba. Papa na kolanda sute banzamba bokoko wana. Papa na kolanda susute no banzamba zamba na boyi. Nzela wana na boyi. Tokeneke na uwengene. Tokene na anaflugo. Papa ni nango sikotala lelo. Ba faire nanga sesila ekweya. Famille nanga itoza na pasi. Mwana nga mwasi akufi. Siko loba. Eloko ni etikali. Nala sasiko ni pona landa bango. O Yesu papa koloba nanga na kende kuna. Bon. Yebisanga papa. Oyo nyonso bakosenga biso. Basenga topesa. Nyonso topesa eloko te. Siko banzamba ngo baliaka bambeka ngo ti wapi. Na okende sute papa na boyi na ngai. Ekomi nini? Ona sali koki na moni na ngai loka malamu te. Ewe papa zo bandela suto kende suna umungene. Obiora. Atako ndenge nini makambo elio pasi pe e affecte yo. Tika tondi makaka ke ubangene akosukisa makambo nyonso. Papa soki yo lingo continue ko kende ko gomba mela ba umongene kende yo kende bimisanga na makambo yo. Ngai na lobi na nzela wana na kokende susu te na boyi. Bande ko mutazu connaissance atelemi pas une décision. Awa pe uzo aye kolele pa na nzambe aye kolela soki atambula ki mabe atala galero yu tango kotubela ye moko ayebi. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ndeko kitsa motema nzambe na likolo ayoki kolela na yo pe akolongola ona pasi na tango yo. Oso comprendre te ndeko na ngai. Tala mokumba o eleki pasi po na ngai. Zana kimia. Brother, ndeko yo na famille no mobimba esengeli libération. Bozala délivré na minyololo ya satana. Esengeli to banda processus mbala moko. Alors que na zamba banganga bazosenga famille nyonso boko ta zamba pona purification. Awa pe l'église bazoloba boya pe awa pona kosambela. Mwana waza wapi? Mwana azawa te? Nakata zake azate. Emeka. Papa yakawa. Bandeko na pia kandeke ko ematsaka bakande sangati na nde na lobaka. Tala mokolango. Zombongo. Kende ko somba petrol. Soki osombi pena katikati ya saki ya fufu. Nyoso tozango na ndako yango mbongo soka esili yango. Soko ke ozongi lobe mbongo ebungi etali yo. Papa bosi ko mbongo ngozo pesa ekoka nango te. Kende na ndiko na bimbongo soko na zango yango na. Emeka sala noki asa ape noki. Bandeko bakoma ko lamuka na bakalikili ya pasi. Koliaka hapo mukolele ka kafriage. Yo kat bakalkili na ba machine. Emeka kiko somba ndenge tata atindi ye.
akomi na wenze bazo servir ye. Ah. Toboya te aza mwana botosi. Akei akepe asombi bande kotala ndenge bakoma kolela na taux du jour bango moto bazalaka bato ba provision bauta na bandako oyo ba congélateur etonda tonda lelo basuki na sachet à viva. Bande ko to umeli awa nini kaka mama wenza azotala mwana mobali abeti ba poche yango yo pesa mbongo ko oh mais bakliye base bele pesa mbongo mama nazomona mbongo te olobi nini mama nasena mbongo awa na ebite soki ko iwapi mama kamwe yo oyawa ozoba posa na mbongo te tala keba na yo ya mwana oyo mbongo za wapi yo pecho tala ozobimisa mbongo te ngokosa te nasena mbongo tala kolanda ete ba oyo ko bazulu tala asa lokola tala mwana zamba oyo aye kokoselo nya mwana malamu nzoka aye koyiba ngai okasi koyiba ngai na yebi mayele na bino yangwana mama nasa mutelu putate na fazer te tala petit kela ki fazer no awa te nzambe o nani alobaki ke mbongo nanga suka yango yo soki okei koloba nanga te ke mbongo ebungi mbanu maloba ya tata mwana pa kei mbongo apesi ye akoma na wenze mbongo dispari bandeko makambo ngo ezosepelisanga mpona ndimike monoko oyo eyebi kopambola eyebi mpe kolakela mabe mwana tambuli nzela nyonso awuti donc nalobeli so bien awa kezalaki mbongo asuka nazalaki na ndako oyo okei obungisi yango mwana hey papa nzambe na suki na ngai zonga bisika nyonso tambuli landa mbongo na ngai yaka nango boni boyko osombi ni fufu ni petrole tindio olobi ke soki kaka maboko pamba soki mbongo na ngai eza te bunga yo mpe na mbongo yango papa bakisi lisusu tika abungisi mbongo na nko te parfois na makambo yo olobaki na ye likambo te nalimbisi ye kasi tokufanzala na ndako oyo tokolia te awa moto apesanga baexplication te papa boye ekoki suka wana bandeko makambo yango ezosila te emeka akendaki makambo tata alobi ekokisami ake malewa ave na biso na timbeli baje na ye soki calcul na palin esimbi te arécupéré kaka mwa 2000 papa opesinga mbongo te zena sisako mama nazopesa yo naye nanga bien papa biso osala suboye te ovandi mbala moko futinga mbongo oza kolia aye malewa aye na kwe ya quartier alobi calcul ya palin eleki ndelo asukisango na malewa na ntango wana motuka pe ezalaki kotambola wana motuka ezongi nsima olobi mbongo eza wapi papa boni boyko don olinga kolia okima nga nayeba te mbongo na nga papa ezela te mama nalobi toswana fotanga mbongo ko via za wana via za via respect nani abosanisi osinachi mwana mobali ya benga na afuta ye te akota prison akosela ye makambo oyebi mwana mobali atamboli na motuka cher mama tika ye mama nini ko ekomi nini patron mama tika ye nanuko tika ye ko mama afutanga mbongo nanga combien mama afutanga 350 naira 350 naira yango kaka ndeko nanga sakana na ba relation mokolo mosusu ko regrette yango mwana mosala akomi moto oya bikisa ye osinachi boss. What are you doing here? Mais osa nini ako boss? Why are you dressed like this? Bono lati boy ko patron. Pasi. Leke za histoire molai. Nazaki na nzala na kokite yango na lobi. Na yakaka na suka wanalia malewa. Mbongo na tsaki na ngwa na ebite suke ke wapi. Memero akaringa comprendre ngati. Bon. Siko boke wapi? Na sika okendete normalement bon juste nazo tambula kakawa na sika kokendete. Bon d'accord yaka la ndangai.
landa ngai oh izana sisa bilei ko amwana te vie tika no ngana sina futi na bandi kutu te papa boss yo te ufuti mbongo te ufuteli yango ndenge na futi ngami na kolobaka si sabatokei oyebi calcul fiazo sala amona supo yokala formule ya makoso babeta spaghetti na loso aubergine kokoka épice kokati na suka a raisonner lelo soko occasion mensoka ya malamu yango eza koya est-ce que mwana mobali oyo aye na motema malamu akosunga te voilà après cela voilà moto négligaka moto cholaka mokola kobikisa yo yebi te bon oyebi na makambo nyonso nasali na vie nakasi ba problème nange sili nakanisaki nzambe alinga pambola satana nda yaki mbangu mwana nga mwasi awuti kokufa mwa passé yoka sango Yesu Masia oyoki omoni mwana moke akomi patron na ye akomi kopese ba doléance tozaki na ndako ba directrice na bango ba ye na ndako ba yebi o mwana kufi tela ndenge sikoyo ba makambo ekomi ugocha kufa mais makambo eza normal te non ce n'est pas normal na yebi na ngai nebi que ça normalité bon eza masumu na ndezo pesa ngetumbu ndenge na traiter ki yo na benga na yo na futa yo te osinachi alors que au travailler dur pour nanga pendant 12 ans mais nzambe merci après singa yi etumbu na ndenge na sala ko mabe koloba boyete boss te likambo te yoka ba problème na yo za ba problème spirituel bon na yebite est-ce que omeka déjà ko tenter ko luka ba problème ba solution spirituelle oui na meka déjà bon na kendaka ko tela nganga moko yoka frère olobi nganga alobi vérité baloki siko mosai na nzambe ndeko nalobela malamu nzambe aza moto te po akosa omoni moto oyo azovivre na mabele azali manifestation ya semence oyo nzambe atie kati na ye yebake likambo ebandi eza nde na mosisa nango fo tobanda kopikola yango mais mon père nazo comprendre ote comment ça famille na yo ebanda kovivre na ténèbre ebanda des années oyebi esika vie na yo eza fondé pe famille na yo eza bâti na fondement moko ya molili oyebi mwana na nzambe kolo Yesu Masia ye azali nde eloko kaka oyo esengeli mpo abikisa libota na yo mon père pardon soki ekosenga eloko nini mon père tala malamu tosala kende kwa zonga tobanda mbala moko kosala eloko esengeli kosala papa limbisa mon père frère Osinachi mon père famille na ye mobimba esengeli purification salima balobaka famille mobimba ezala na banganga ezala na basali na nzambe obiora asiliki obiora nazondima te maloba wana nzoka ebimi na monoko na yo me makamni ezi yo nani yango vraiment azoluka kobungisa yo nzela alongola yo na tradition pe coutume ya famille na yo tala mutu moko te akambinga libanda mutu moko te atambusinga famille oyo eza na problème te tosala sambla te baproblème eleki mpo nete tomeki solution mosusu tokende na banganga wana bazamba tokende kosala nyonso basacrifice eloko echange te mpo nete tomeki nzela mosusu ko papa tomeka église tokende église église wapi Did you hear your son? oyoki makambo mwana alobi eske omoni ke esi balongi basokoli ye batie makambo mabe ya salite
moto moko te mama papa moto moko te alongolinga oyo naza nango na bongo makambo na lobeza na sens lokola toluki boye esimbi te alors tomeka église mabeza wapi ok ça va soki bino mibale boza prêté pour l'église alors ngai nakomeka église na oyo akolanda ngai esili nalobi na osodima mpe na uju bango baza na ngambo na ngai bango bandimi soki boboyi biso misato tokende église bino mibale bokende na umungene tokotala 3 na 2 banani baorgane te na nombre boye nde makanisi na yo ebongo nini omoni bana na yo baplan na bango baye nango na ndako oyo mais papa bato oyo bakendaka na église baza bana mboko te est ce que baza bapaya baza milimo baza bafantome siko eloko nyango eza na église wana oyo tokomeka te natuna no bino mibale bon nzambe yango na église akomi mabe bazangi réponse moto akoloba baza te siko natuni te église yango komi mabe bon mabe église eza nini bandeko soki tosangisi ata bangombe na bataba na basoso bapesa na zamba ferme monene nde sesalema bango mpe kote oyo loboko na litama tala famille yango ndenge suka misusu na mabele kobela misusu na sa mabele bakunda misusu banzala mbongo esila bandeko elongi ya mabe ye mbangu akoya nalobaki tosolai na telefone asirange ngaka azoya nazotuna nani nganga ya zamba to mosali na nzambe au akouta na église po famille oyo ngambo na ngambo bameki bamilimo nyonso na ya malamu na ya mabe bameki deja nyonso famille mobimba tango bavandi papa ekweme abimi na ngambo moto moko nde opposant alobi ngai na nzela zamba ya umungene masola bokoko tokoboma te bango nyonso mpe balobi mena bokoko yango tokufeli bana tosangi mabota bambongo esili bafere ekangami topesa umungene po asala nini mbala oyo po alia biso bandeko voilà mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance ténèbre ewumelaka kasi esilaka un jour lumière eyaka nsima ya ténèbre awa motuka tomoni baza koya basuki na nzela motuka ekufi frère Osinachi mondimi kati na nkolo alobaki malamu tokoya ensemble na sango mokonzi tosambela mpo na libota bandeko makambo solo tala motuka ekufi nyonso oyo satana boyi délivrance ya libota moko baintercesseur mpe molende yoka satana na moto alokuta mais nachingaki kaka avant toya Osinachi tika eza mosala satana azokosa alingi empêcher biso tokende te sika likambo ezali nalobela bino oyo ezali voyage oyo nzambe abongisa banda kala démon moko te molimo moko te akoempêcher biso nalingi osambela ndeko bondela nzela na biso eza ekofongwama bibaka nyonso ya satana ekweya oyo nyonso satana abongisi mpona koempêcher délivrance libota oyo ebeba na kombo na Yesu Masiya yo molimo na satana yo molimo nyonso oye kotelemela makanisi na nzambe na kombo na Yesu Masiya longwa na esika oyo longwa na bisika tozali eba na mobembo oyo ozali na échec totato de victoire na kombo na Yesu mbani umungene abimi bino bo baluka bozonga mabele oyo eza na posa na bino te nalobi bongo est-ce que Bible mtelobi Bible lobi na 2 Corinthiens 6 verset 14 que la lumière et les ténèbres bazana loko moko te en commun nazali moto na nzambe pe nazali selon l'ordre de Melchisedec na peso mitindo na kombo na Yesu Masiya longwa bima kende na bisika bikauka nalobi siko kende longwa kende patan arrière de moi Satan nguya prière libondeli dispari bandeko nayebi na nga nguya penza ya nzambe bango bazosalela le tout puissant l'omniscient l'omniprésent
Voilà. Nguya na Nzambe elonga na bango. Kombo na Yesu ndezali kombo ya elonga na bango. Mon père, démarrez motuka. Na démarrez motuka. Yeah, meka, démarrez. Ah, tozela. Un coup, une flamme. Nani aboyango. Esprit ya umungene. Elandi ti ebimeli bango. Nzoka ndeko Satano banga kazaka pamba. Ah, nzoka na kombo na Yesu Masia. Ekomami mabolongo nyonso kofukama. Po ete kombo moko epesa mela biso. Na mabele, likolo na mabele pe na se na mabele. Kombo na Yesu. Awa sikoyo. Bayeko bondela. Église est organisée bayati na ndako. Libota pe ba sangani bayamba bango. Ah. Nzoka bilakeli mabeza ne loko moko ebomakango pe suki sakango. Mokolo ya délivrance eza mokolo bilakeli mabende bima ekende. The veil of darkness Voile ya ténèbres has covered this compound for Efiniki. centuries. Lopango oyo pe famille oyo depuis des siècles. Mais l'heure est venue pour Nzambe akangola bayeba yaka epai na ye. Oh, Clement, Oh tobeleli with thy epai children wapi toyebi have wandered off nguya na Nzambe from your path of righteousness. eza kotalisa biso oyo moyenge beni ya Redeem koyamba. us Oh from the valley Sainte of Vierge nothingness. Marie. Oh mama wa Father, Nzambe. I call Tata upon you today tobeleli yo lelo. because you have given me the Yondo authority. pesi ngai nguya lelo. You said that Olobaki. wheresoever the sole of my feet Ete shall step into, esika nyonso I na shall matambe possess my ya makolo na ngai possession. koniata ngai nakozwa I have possession na yango. stepped into this compound Natie today. matambe na ngai na lopango oyo. I begin to decree Na bandi freedom upon this kodeklare family. liberté ya famille oyo. Every ancestral Oyo covenant nyonso that they have found Monguna themselves into, aloni pe Father, I set them ebebisi free. bomo I ya set libota them oyo. free in the name of Baza Jesus Christ. libere na tango oyo. I declare Na freedom deklare upon this family in the name liberté of na Jesus famille Christ. mobimba na kombo na Yesu Masia. Tala tata ndenga zoya lokola mwana malamu. Because I know that freedom you have given to this world. Bango nyonso bazali kondimela siko mosali na Nzambe. You said that I should call upon you. Kolo na yebi That you will answer me. yo nde ozali maître ya tango oyo. Olobaki na belela yo. Okopesa nga ba révélation In the name of Jesus. na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. A whole lot Me eza na makambo ebele happened in this. esalama na famille oyo. You have been worshiping Bino what God bokenda kogumbamela eloko Nzambe instead akela of ya God pamba. Almighty. Botiki Nzambe ye moko mokeli. Botiki Yesu Masia. The misfortunes of this family, Oyebi mawa ya famille oyo pasi they're man-made. euta wapi? Eza lokola ba force moko ya Man-made. biakala, ba force moko de ténèbres. We don't understand. Ah mais tozo comprendre te ba force on euti wapi? It is never too late Bon, eza trop to tard bless te your generation. po and génération stand them nyonso over to oyo God. epambola mape bozongela Nzambe. Jesus Christ Yesu came Masia and died on ayaki the pe cross of akufi Calvary na for us to be ekolusu saved. po biso tobika. He liberated us Aliberaki biso from the shackles of every na bondage. minyololo ya Satana pe ba lie nyonso ya Hey, monde occultiste. deity. I mean, Alibere biso na binzambi nzamba bikeko pe na ba croyance nyonso oyo ezali kolie biso na bakoko ya umongene. was accidentally brought Bon, into this land. umongene ezalaki Nzambe by your moko forefathers. bakota awa par accident na bakoko na bino. Histoire. Révélation oyo sango azwi. Kala nzoka evenema esalamaka na bakoko. Mokolo moko bayaka banani toyebi te. Baye koatake mboka. Baye babomi bana mboka. Bato oyo batiki bibembe na nsima. Histoire. Esalamaka bandeko. Bato nyonso tozomona na filme baza te. Na ntango bakoko bazalaki na mabele. Evenema oyo yango nde esengeli to retenir. Nzoka source ya malédiction euta mosika. Na ntango wana moto moko aza kokima baatake mboka. Akimi mbango ti ase retrouve na zamba. Ase retrouve na lieu sacré ya bonzambe moko ayebi te. Ameli pema. Lokola comprendre ke Nzambe ya bokoko asalaka. Atelemi. Na pema ebele.
Yewan. Histoire. Makambo et Salamanzoka. Bakoko batika yango. I know. Nayebi I am standing on the nayebi sacred ke ground. na telemi na lieu sacré. Before a God that I do not know. Na liboso nzambe nayebi te soki nani. They are after me to Mais take batu my baza soul. sima balingi baboma ngai. If you Soki kaka yo bateli be ngai. from my assailant, Obateli ngai na batu bakoboma I will ngai. take you as my God Nakozwa yo lokola nzambe na ngai. and serve you forever. Mpe nakosalela yo libela. Réaction. Atelemi esika nzambe moko areniaka. Ah, na nsima mpe banguna bazoya baboma ye. E tokokota kuna te eza lieu sacré soko zobanga tikala nga nazobanga te nayebi ke nazoboma ye kake réaction mibale bakufa bato bayaki baboma ye bakufi He bomoni was running away from Boye, the kingdom that murdered his moto wife oyo and children akimaka mboka na ye mpo babomaka because of mwasi na his bana na ye uprightness and Akimi firm mbangu. opposition parce ke against the wicked atelemelaka mokonzi na bango came to settle na makambo on the mabe abandaki kosala aye kofanda na zamba moto oyo alobi boye merci obateli nga na en retour nazongisa nini mpo na yo okozongisa en retour eloko oyo ebande koboma yo bato bakufi mpo nga nabatela yo yo mpe okozongisela nga nzoto ya bato na makila ya bato ngai ingene nakozwa sacrifice oyo tous les 12 mois olobi boye ngai mpe na génération na nga mobimba nyonso oyo bakoya nsima na nga bakosala yango became the first bakoko na mother bino to offer ntango Ngene babandako human sacrifice. babandaki kopesa ingene sacrifice ya bato This was so pleasing to the yango wana deity esepesaka that she nzambe wana left her earlier umungene abode of Obodonta yango wana nzambe wana to reside akota where and he settled. abanda kovanda mpe kosala de génération en As génération time passed, ntango batango eleki he got married to many wives. tata oyo abalaki basi multiplied into ebele what we know aboti today bana as ebele Anyuku kingdom. esali mboka ya That anyuku was how omoni lisolo ndenge ewuta and his descendants mpe came to worship esika nyonso Ngene. mpe bana na ye babima mpe You lelo all are baboti bino descendants of Anu. bino nyonso boza badescendant ya moto wana makambo mpenza papa na ngai alobelaki ngai c'est vrai alobelaka ngai histoire oyo malamu mpenza ke ye omungene abatelaka bakoko na biso aha I have a revelation. bon nasuka nango naza na révélation Some of ke us eza na bato mosusu awa have something to baza na tell us. likambo mpenza balobela biso révélation nani azotala nsima bandeko ke bandoki akomona na mbangu mpo molimo na nzambe molimo ya verité nani abomba likambo bato bayeba te seke You ye can't nde abomi keep God makambo waiting because he sees bokontinue kokanga every of ntango our te hearts. nzambe na likolo amona mitema na biso nyonso voilà bandeko confiez-vous à l'éternel et vous serez affermis mais confiez-vous en ses serviteurs les prophètes et vous réussirez bakoti esika moto ya maladi alali mama eske yo te moto oza na eloko olobela biso sikoyo abandi wana chika nayebi te mpo nini nasalaki yango mosolo banini wana chika abandi lisolo nzoka akendaka na nganga nalobi chinedu nalinga kufa olinga kufa boninga ti lelo naboti mwana mobali te sikoyo natala ye azwa biloko nyonso nga na mobali tozosala na pasi akufa alukaka nganga nzoka liwa ya mwana mobali chinedu moto abongisaki yango yeyo akendaka mosika mama aise kokisami nakendaki koluka nganga nabomaki chinedu bato bazoyoka ye bato balela chinedu bayebaka te chika nzoka likambo ebatama bato bayeba te bolimbisa ngai Clement's mother, oh the Blessed Virgin Mary, oh la sainte vierge already marie interceding on your behalf. ye nde aza na ntango ko intercede mpo na yo Woman, mama you have something to tell. est-ce que oza na eloko olobela biso nani yango nani mwasi na nga Yes. ye solo mwasi na yo
Yepe susu abandaka lero oyo révélation. Chérie, limbisanga pardon, mobile nanga pardon. Ezaki ngande mutu na yebesika biloko na yo kendaki. Hey! Abeti lisolo biso tozolanda na bilili. Yende mokolo moko akotaka na chambre. Akoti azwi fongola ya dépôt. Nzoka bakoselaka osina chimakambo. Sima mama ke ya yokani na banani. Batumi bale. Bakuluna mère na biso branchement kaka mère yebela. Kombeza wana mère yebela. Batomi bale bazwi kop. Nalobi musa na bino kaka bo fongoli bozwi biloko bobimisi. Akabi biloko na batomi bale. Bato yango bakenda. Nyoso ngane mutu na bongisa kiango. Ngane mutu na bimisaka biloko wana. Nzoka dépôt. Ezaki likambo ya osina chite bandeko. Nyoso wana c'est parce que nalukaki osina chi ya kota na chambre na ngai. Apesa nga lipambo lia nzoto kasi aboyaki. Hey! Nyoso bimaka na tango malamu. Oyoki omoni? Omoni makamu bokelo na wazoloba. Hey! Nakamweyo. Batu nyonso baleli bakamwe moto na se. Hey! Limbisanga pardon, bo limbisanga pardon. Papa, chérie, pardon mon amour, pardon. Oyebi bandeko vérité ya kapete, na tango malamu ba force ka vérité te. Kenneth avandi a regretter lobi. Hey! A comprendre libota ya bala. Famille oyo ebandaki kosela mabe na pouvoir ya lolemo. Mais na lobeli bino. Eza na pouvoir na lolemo ka wana. Esengeli tozala prudent na oyo tozobimisa. Po nyonso tobimisaka na lolemo ezalaka na effet na bomoi na biso mikolo nyonso. Baparent esengeli boyekola ndenge ni bokopambola bana na bino na baloba na monoko na bino. Po nyonso oyo bokobimisa likolo ya bana na maloba ekozala na effet na oyo bakokoma lobi. Alors ndeko uzodima awa azo souffrir makasi likolo nini elakeli mabe oyo bato baloba likolo na ye oyo ayoka pe na oyo ayoka te epai na bino baparent na ye lokola lumière lelo eye pe esengeli molile kende. C'est le temps maintenant tokoma malamu nesika ya mabe tosala eloka malamu. Nasengi baparent bopambola bana na bino bobimisa maloba ya kitoko oyo ebongi na bango. Po yebi oyo koloba yango ekoya lobi. Osala mokolo mobange eza déjà ezaka trop tard jamais pona kopambola bana na yo. Uzodima mona na ngai limbisa ngai naza na mpasi pona maloba nyonso oyo ngai na mama na yo toloba contre yo mabe na yo. Tosengi Nzambe alimbisa biso. Tika reste ya vie na yo ekozala ya bomengo pe ya malamu. Topesi yo lipamboli na biso. Mwana topamboli yo mwana limbisa biso na nyonso tolobaki ya mabe. Ndeko Kenneth yo pe ozo souffrir esali bambula ebele ozangi mwana kaka likolo ya ba relation na yo na bato oyo monaka. Est-ce que oza ko se rappeler okutanaka un jour na moto moko azosenga mbongo na nzela a se rappeler révélation awa mokolo moko kala aye alobi mama likam nini oyo otiki nyango mwana likam nini ko mwana alingi nini mama o mwana yo mwana ngai vraiment ko ngi mwana ote po nini o permettre mwana yo abana ko déranger batuti bazotemba na nzela buzo banini boyko papa limbisanga pardon
pardon limbisa nana libiso pwani oza sur oza moko ya bato te ozo kanga bashesa batu na bambongo ozoka awo kosaka makakeno oza mutapasi oza vegete lungo ozokosama keba otindiki mwana ngai tokotala soki mpe yo kobota mwana na vi na yo likambo te etali yo loba na yo lungwa moto alobaka yeyo oyoki maloba wana eyaka parce que osasosiaki na famille oyo basacrifice oyo bango babandaki kosala na umongene mpe ntango basacrifice ekatani bafrere na yo mpe ebandi kokwea ti na suka. Frère Obiora, esengeli te olela kutu na bomengo oyo yo uti koperdre wana nyonso eutaki na Nzambe te. Po Bible elobi malamu que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors mabele oyo mboka Anyuku esengeli ezala libéré. Bon, nako organiser retour ya purification wana na kati ya mboka oyo. Bo panza sango na moto nyonso wa lingi a participer na événement wana. Tosambela. Voilà ndeko na ngai. Eloka malamu Nzamba yaka pe bato basepelaka. Bandeko nzoka délivrance ezosenga yo ndimela nanu Nzambe. Et voilà tango bandimi koyamba évangile, bandimi koyamba vérité, vie na bango échanger sens. Mokolango tomona bato nyonso babongami. Voilà bato nyonso baye ko organiser séance ya prière. Voilà balobi moto nyonso oyo azala posa lelo azala na délivrance na ye. Abikela Nzambe oyo ayebi kokangola. Aya kosangana na biso. Appel oyo ndeko soki etali yo kozanga te. Mosena Nzambe episkopo mokonzi abandi kosambela mpona bafamille. Aye na libota oyo alobi Nzambe na bomoi akumisama lelo. Ndeko na lingo tengela biso na Jérémie 14 verset 20 à 22. Bible za koloba: Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Liloba na Nzambe etangami. Ndeko mwasi yo banda na verset 22. Verset 22 elobi boye: Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Ou est-ce le ciel qui donne la pluie? N'est-ce pas toi l'Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Oh, kolesumasi ya komisama. Alors bandeko basime mibali oyebi soki nayebi ke ngande nasalaki mabe pe nayebi Nzambe azali alimbisaka lelo pe bino botala nzela na bino nayebisa bino baange na lola ntango bakoyimona ndenge bakoyambola masumu bango na lola bakosepela na pamboli bino na kombo ya Tata ya Mwana pe Limo Mosantu. Amen. La Bible dit: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà liloba na Nzambe ebongi pona moto alongwa na molili akoma na lumière, alongwa na basheni ya kokangama aya ko vivre délivrance. Enfin misusu babombaka bikileki la uta bokoko na ndako na bango, nzoka yango nde lie bango ekangi bango elelisi bango mokolo moko fale batumba yango pona kotia fin na bilakeli mabe oyo elataka nzoka ndako libote mobimba.
Voilà nzoka Satana azalaka pamba. Ndengo bangi ye ndenge balongaka yo. Metango telemeli ye. Obeleli na kombo na Yesu Masiya. Na kondima na yo akobunga libela. Awa bande kotala likambo na filme na biso bilakeli mabe. Ba famille nyonso bayokaki likambo oyo bazangi te. Tala biloko ebatema na bandako. Ono biso banda bakoko batikela biso eloko oyo. Biso banda batata tobangaka tosimbaka eloko wana te. Satana palobi aganye bino. Satana vandi alongi asali oyo asali bambula na bambula. Mais lelo ezaki mokola délivrance. Ba famille nyonso babwaki biloko nyonso oyo bokoko esalaka. Babwaki oyo nyonso zaki lié na ba tradition na bango. Bayambi évangile ya Yesu Masiya. Bikila yango ne kufi. Esilite. Eloko oyo yango etikali ye babengi musisa. Tango kati nzete na katikati. Otiki musisa lobe kobota. Esengeli ko timola na musisa nango ebu elongwa. Bayeti epai wapi umungene. Bazalaki wana kotala nganga sotala na musika. Umungene akosa bangombe bataba basoso bapesa batu balelaka kaka. Oyebi aweza sikoyo fara nguyana nzambe oyo bayena kombo na Yesu Masiya liboso na bango nguyana umungene. Nalobi kanga munoko na bino. Bino wakanga munoko na bino. Alobi na banani. Comment osez-vous botie makolo na bino ti na mabele oyo bino nzambe na bino ayebana te bino banani owangene yende nzambe na biso nzambe na kimia pe asa na posa te bino boya na mbulungani boya na makelele bele bino vraiment bolingi koya kolongola eloko malamu oyo eza ya ye boni bolingi bolongola héritage monene oyo atikela bana mboka yoka ye azokumisa umungene oyo nyonso bozomona eza ya umungene okosi lokutana lobi yokosi oyo nyonso nzambe akela c'est le tout puissant des créateurs mokeli ya likolo na se pe na makila oyo sopanaki na ekulusu oyo nyonso Satana sala pe oyo nyonso sala lelo ekoma na suka elongama wuta ekulusu pe na lobi ndenge Bible ezoloba ekomama ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Zambe na bomoi na tangoy na belelio yo molimo mabe molimo ya umongene pe na kombo na Yesu Masiya na lobi oyo nyonso ya Satana epeba na tango oyo bato ya ba foi kolemba bazangi te bino yo molimo mabe yo na ye contre yo po nzambe apesi ngai nguya Bible lobi malamu ke tout pouvoir m'a été donné Yesu Masiya apesi biso nguya de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire na ye na kombo na Yesu Masiya na eko pebesa oyo nyonso nguya ya umungene o pebisami soit détruit o pebisama ozala sans effet disparu oyebi ke moko abungi o nzambe nayebi kokosaka te o moko tesa lokola yo mbala moko cercueil euti na se mabele efongwami skelete abimi nani wana umungene suspense papa ekoyeme omoni makambo yango awa bandeko nakobanga te nayebi oyo aza na nguya
earth is the Lord, and the fullness thereof. This land Anuku belongs mabele to God oyo Almighty. eza nde ya nzambe na bomoi, eza ya nzambe mosusu te. Na nzambe oyo nandimelaka mpe na nguya apesa ngai. Nalobi zonga na bisika bikauka. Na ntango oyo nguya nyonso asatela sika na kombo na Yesu Masiya. Abongami mwana mwasi umungene. This land Mabele oyo belongs to me. eza nde ya ngai. Okosi Because the Bible says, c'est parce que Bible ezoloba wheresoever the soul of my oyo people nyonso shall step into, esika nyonso makolo na ngai koniata naza na possession na yango na ye na kombo na Yesu Masiya koposede mabele oyo mpe na telemeli yo. Non, This land mabele oyo eza nde ya ngai, alone. ngai moko. Anuku belongs to Mabele God. oyo ya Anuku eza ya yo te. Zambe na bomoi nde zambe ya mabele oyo. Yango na nguya pesi ngai napesi yo mitindo okende na bisika mosika, kende na bisika bikauka na kombo na Yesu Masiya. Bima na sika oyo, bima na sika oyo. In the name of Jesus. Umunge na lemba nzoka nzambe, nzambe moko ya lemba In the name banzamba bikeko oyo nzambe azamba. Now, in Jesus' name. Awa bandeko ezalaki bitumba oyo moko alonga moko abika, moko akufa moko abika. I give you all the glory because Oh nzambe na bomoi na pamboli yo captives of the mighty. o libere ba captif na minioyo bazaki nango. Nzambe merci, to pamboli yo nzambe na bomoi opesi liberté na baye oyo balukaki yango. Et voilà, enfin il y a un temps pour chaque chose. Eloko ezangaki yango oyo eye na tango malamu. People of Anuku, Bana mboka ya Anyoko, whatsoever you eloko nyonso ozogumbamela practically becomes. ekomi lokola nzambe penza pa na yo. Some worship money, Misusu bazogumbamela mbongo, ba richesse idols of many pe kinds. bikeko ya ndenge na ndenge. But I want you to know Kasi nalingi bino boyeba that ke salvation and Salut. eternal life pe vie éternelle lies with ezali Jesus Christ. epai na Yesu Masiya. I urge you, Napesi bino conseil, let us learn how to tika bless our toyekola children ndenge with the kopambola words bana of na our biso mouth. na maloba monoko na biso ya malamu. For the Bible says Po Bible ezoloba malamu that power of life and que death la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. and you is blessed. Yango tika likambo oyo liloba oyo pambola yo. And of Yango nzambe apambola mboka mobimba ya Anuku the Son. na kombo ya tata ya mwana pe limo santo e. Ah, merci lisolo malamu pe kitoko ete ya yo ndeko.